Bonjour, bonsoir, la bande de colonia tout bolandanga, place bozali, nebi ke boza bien, na kombo nzambe, nga pe nazalanga bien. Bis nanga yango na fish nangai, yango na ofungola ngo, na sokola. Siko zimbis no banjo sokola ngo, sokola mbis na yo bien. Olongola ba noir no moza na kato sokola vraiment na clean na nyo soto sokola fish na vraiment bien. Poza la kitoko mingi pona ko sala pe pona ko lia. Abonnez, bo commenter, bo subscribe, bo supporter ça kitoko mingi vraiment. Sima ozi fish na aussi so sokola fish na yo eza na deux sortes ya bambandi na la sabino o eza ya cabri de totumba ba cabri bia ba makemba na kirdam to ape o za kirdam nga na préférer kirdam po za mukuse o mungu alanga na ocha mungu aliboso botandeka na osa na osopela ngo mungu ande bomoni wana na osopela ngo mungu na pakola ngo ko sopa pe mungu eza ebele te oche mungu ka quantité moko ya moyenne o ebika ndenge ekota na mbisi ezala bien ko tia pe na mungu ebele te kolekisa mungu na ote. Sima ozimbisi na yo yango yo na la sabino ndenge ko kotisa fongoli munoko mbisi oche sima mbisi na kata munoko mbisi. Sima okozwa mbandi na yo otubi makasi ekekota na mbisi evanda bien. Ki ba appel ba audio pena na soso na sala ki na moni ke musala vraiment sala ma bien vraiment. Omoni na la stabino omoni za mesure mulaye esa dependa kitoko te esa dependa feeling te esthétique te. Ngasko na olongola ngo so za bakir dan to bio za mbadaka ko buka ngo za muke. Eko mandeti bakir dan nga se pla kir da boy o tchango mo bien et vandi pe kitoko esa le feeling moko bien. Ya kitoko bomoni ndenge sali vraiment kitoko na sali ngo belé et ça l'air vraiment bien. Si maudit plateau na yo otie wana okumosa ndi na kumosala boye ozi loso na yo otie likolo o na kateza ti otie ti pe sala ngo feeling pe sa milinga o pe na tie secret pe sa ngo feeling mo kitoko pe sa mbisi feeling na kitoko bo mondingi na sali nyoso tu yango wana na aksibino si malango bozi susu plateau bokomo tia mbisi na bino likolo wana mbisi yango na laksibino mbisi yango wana na laksibino mbisi siko zimbisi na komo pakola ngo mafuta mbile za ça dépend na yo oya mona olingo tia mafuta mbila ta tie na ete opa mona tia mafuta mbila tie mais nga na préférant nga mafuta mbila peza ragu za kitoko so tiongo pesa ngo so test kitoko feeling kitoko mais oso mafuta mbila oya bien ezala vraiment kitoko so bo sala ngo bebo sepela nango eza vraiment bien makasi babito sala bilo na ndaku mikolo ba shop biloko eza esute mona na te loso no sangisa kinyo so tuna batio chango na se ya four na yo yango la ndem te pesa milinga pesa smoke yango la ndem te sala mbisi na biso za neti mbisa okauka neti mbisa oyita ndenge to liaka na kin kwa nde to obiso ba africain to liaka yango wana tiki yango vraiment ta otala yango ozif nini fala oyo bakson su likolo pe dimne milinga otia okangi yango na pesi merci na bato nyonso tu ba olandanga vraiment si mambisi na nga yango ebeli bomonde mbisi na nga ebeli bimi kitoko makasi vraiment bomonde ndenge eza wana yango yo mama na ziki tande na ziki mbisi yango kitoko makasi ekola mona biloko nyonso tu oyo kolinga fumbwa pondu epina madesu otie na kati vraiment eza kitoko ya mbisi okaka ndeti mbisi oyita to benga bomonde bimi look like test oza goût makasi vraiment bo meka eza kitoko foto yeba kolamba kosala biloko na ndako biso mota nikolo biloko pe mona na sute foko yeba koyekola kosala yango wana laksi bino ko oyo test nazoki ba message ebele pona soso na nga vraiment merci na bato nyonso ba olanda nga bo share bo commenter vraiment et ça langa bien ezate ka botali bo zappe musu batinde no botala te foko tala ko commenter bo support et ça la pe bien ezate ka be ko bat musu ba support mais biso na biso to support mukie
so oza pena ba chasser na yo okotisa ngo boye na ba chasser na yo otiango na frigo komo ozana moko otia na biloko ozolamba longola kirda mbisi pe kauka makasi te ezala moyen kaka. Thank you everyone. Bo enjoy bolamba ngo eza penza kitoko mingi. Bye bye kiss. Bye bye.